bato baotinda inonce ke bazo sepela to bazo mona neti ke abeti fali likofi ndenge atie bord na Times Square sele yo s'amuse ntango azo s'amuse oyo alingi kolanda amusement na ye alandi oyo alingi kolanda délire na ye te akolanda na ye te sele yo c'est notre frère oyo to asalaka nde ezalaka promo afali oyebaka te Ah bon? oyebaka te. Je pense vient nanga Koffi Olomide et ça na moment moko pe ozalaki parolier pe ya Papa Wemba mais na musique osali pe makambo ebele koleka mso Papa Wemba. Très bien. Ndenge moko pe fali abimi na maboko na yo fali pe akosala pe makambo koleka yo. Papa Wemba ekotanga te bai Soki masolo pe salami bien fimbu na fimbu toza ebele soki Koffi peut-être a sélectionné na fimbu awa peut-être misusu bakende na ye mso pa akenda mbuta likasu yo ngana okete po fale obeta papa ndeko na biso jeune azosala eloko ya bongo neti ngana azolala te namona le 29 ana déjà pembe oui oui Bandeko Bobolingo, yokelanga eloko oyo. KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka ba boissons non alcoolisées. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Vraiment pona nga esengo ezali ya ndenge nini tomona fali popa azobeta kaka basali oyo nanu abeta te bamboka mususu oyo nanu abeta te azokota kota kaka eloko nga na osenga ba artiste congolais ya mboka na biso to inaka bino te oyo eza analyse mais chaque fois soki programme ekomi koya kaka touti obeta na Guinée touti obeta na Guinée touti obeta na Guinée ekomi kosala mwa mato ipasse place na ndimi maison wali production ezaka ba place baké ko tie la pub en tout cas na éviter ba cible moko stratégique donc wali les choses à proposer moni mo fleuri comme ba artiste ba ko lala kuna mingi mo ba konzi ba ko lala kaka liboso ya mo fleuri ya antenne mama na pano ya repéré donc beti beta Koffi azobima akutana jiba zokota akutana nango leki na bango azobeta le 29 octobre banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film
mais tosenga ba artiste musicien batika pe matolo air nyonso ya kotolaka pe ba miyibi yango bazoyiba na kesa leta air nyonso kosala bango bajalelo mutu boza danger so boza courage oyembela bango ndeni tandis que bino moko boza ba mandia na bango donc na ebité vena so kofi azwi courage wana mais na ebité soki di artiste musicien ya mboko oyo o ba dépendare pas ba politicien ngwa miyibi soki ba kokoyemba bino bato boka mo mutema mawaki nde bafanda na analyse bamela ta mwa koka botika biso te pe tokotumba pe miyibi kaka na mwa soutien na bino bato albanda botina to bando tumba patriotisme oui filete kofi alewera le te so lingi mboko mbuta rien patriotisme bango pe balingi mboka pe bale babima libanda pona kotala elengi ya mboka te Fabrice Zaza artiste ozokende libanda mboka il faut okende kobeta ba concert mo avec objectif parce que na habité résultat ni na la biso salle ni ya malonga beti Personne va courir, au monde quel bien. Ailleurs, on va te là qui a moi donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Motorosé la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, Mbote Bande Obalandia film on film c'est votre humble serviteur Valdi Tambo en tout cas. Boye Imalam mon numéro mon kolomalelo zali ko kumbela avec un partenaire idéologie nabi ke bozaï belé ko sarante liboso ya poste téléviseur na mino pona Rolanda lisu likola lisu analyse kewa plutôt analyse Vandi wa en tout cas ba si zali vraiment et belé tika na ebisabino batata mama bandeko o batala rabiso en tout cas bozala vraiment scotché tina suka po boyoka nyonso zali bon sur la toile. Avant toute chose laissez-moi saluer maman Lisette Lokangi ma mère en tout cas la passion beauté et si vous avez depuis Paris pourquoi pas Kulutu Alino Mokemo London la passion beauté Kulutu na bandeko basangana bona kati ya restaurant yolo zona Dallas pas maréchal surveiller ça pourquoi pas bandeko basangana bona kati ya business class na Molenbeek papa na biso boss Placide et bio bandeko batata ba maman bandeko en tout cas lelo bandit kana sabino na zabona mbutali kasu na ken bien avec bango nous allons peindre des tableaux de situation concernant l'actualité tika na pesa ba mbote pour commencer notre communication. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Bonjour Nabandara Mingi pa ya prophète Emmanuel Dodi. Prophète Azo Sungapso na mabonde livre ma balobi.
prophète ara moko ministère des affranchis nasi bandeko ya poto bozo vivre ba miracle bozo vivre bikamwisi bozo ya pe awa ebele vraiment merci na prophète Emmanuel Dodi parce que nguya nzambe ezo sala partout à travers le monde Vali tambo soki na bandé Michel lelo tout le monde a un t-shirt ouais ça le 29 le 29 donc na PCV na ngambutalika subambote donc le 29 déjà oza martyr ya Fally Ipupa omoni ba martyr betama nango par-ci par-là mais martyr OK ba polo déjà bien organisé ezoteka na chaque pays donc oza ba polo outil Afrique du Sud na maison ya vient na Luiso Mbata donc ba o bazan yo boko vraiment et ba polo za na agence pour na bino ba polo za déjà na agence voilà donc en tout cas mon vieux Luiso Mbata et ça la bien parce que ces événements munene na senga ba wario nyo surtout o bozana besoin pe ya ba polo oyo donc ba stock eza na ngwana donc il faut pena batu ba mona pena Kinshasa mobimba ba polo pena batu bazolata po batu il faut ba sentir image mo ba polo façon batu ba lata là c'est que martyr era design bien na eza polo Fally te le balata eza maramba Fally le balata ka ya pembe ana ngo be na za na ngo ya pembe le na na lobi to sage biso na gari wele na lataki ya pembe le losko ya rouge lobi boza so ya jaune parce que tous les couleurs eza na ba noir na ba orange nyos ezali pour na ko soutenir martyr ya liboso o musique ko beta avec ba professionnalisme moko ya makasi parce que ba artiste professionnel ba koya o ba sala na Fally pour ba featuring il faut pena musique ezala ya mukanda musique ya bible musique o pena ya blague yo zongwa yo bambara gaga na bamba te parce que Fally asali ba featuring na bato ebele eza occasion oyo a refêter ensemble na bato na enyo surtout oyo asala na bango ba featuring parce que azo occasion bengisa bango teza faut préciser bien au bazala dispo les jours là parce que l'artiste est bien dans la calendrier na bango voilà il fallait inviter bango déjà avant je pense ceux qui mutaeli bango date ya concert ya le 29 octobre mingi bazobo ya déjà pour calendrier na bango déjà le 29 na stade ya Kinshasa nega d'adjoute à présenter brigade ndebe Fally pas présenter bande connaît tout basa ba featuring dans stade wana na asi bachela biso bakiti til balikolo wana moi balikolo wana pour Fally fakitaka en hélicoptère mais oui attends merci Kanipena aotala yo avandi na bureau na minute on y a popcorn na moi JP Beni dans le boss Lulendo je le salue donc le seul Congolais ami de Bill Gates monté mama Fefe Fanzo na groupe LTB Mobimba tozomona bongo bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie et pourquoi pas ba location mi tuka talo ya malamu elengi na kati ya groupe LTB quoi donc boss Tanguy Bruce Lulendo alanda biso avec kimia avec assurance ayebi ke baleki baza koleka tikana landa donc le sel moni na poto ba pato ebele ba koya mais boss Tanguy Bruce Lulendo na ebité bato ebele bozala na mbongo bapesa bino conseil bo créer ba société bo sala te so Tanguy Bruce Lulendo mo akoya ezate po mbongo ezo se multiplier ka assurance impôt na mikili des fois afuta la taxe des fois bonjour Mbuta donc bonjour Valdi kutu na ngana enchaîné pe na grand frère na biso donc Pirvier wazolanda biso depuis le Bumashi Yagile Maswa mu Pepasika grand prêtre Yagile Maswa en tout cas azolanda biso na bokebi nyonso émission yango ebandi aza Lubumbashi na minute et puis la bossa répété ouais il était on appelle ça mbote bon amour appelle général John Chibangu pembeni ouais général moko donc play au saranate alingi baleki trop na moni papi ngimbi depuis États-Unis na Portland et puis na pese mbote na madame na maman Clarisse Ngimbi Gary iwele GI tozaki ne jana kata Kinshasa wa na minute nde tolo wa bana Lubumbashi parce que le bagi na Goma le bana Lubumbashi na Bismarck biyombo bino mo na ba photo na biso ndenge kena za ko kamwa ndenge ka pena za ko kamwa mais Gary iwele foko baksa ke Gary iwele grand prêtre parce que yeto longola
liste na so ba journaliste ya comme entrepreneur pena ya blague te ya comme entrepreneur talaka hermona ba prophète Emmanuel Nodi talaka ba mbebele bele ba Bismarck Biyombo ba mbebele bele et puis pour conclure dans salimo entrer dans ngawa l'honorable Dédé Moupassa, mon président, le président aux idées constructives, Dédé Moupassa, mon dépasse. Et puis, Pasta Padoum Petit Motonan Djambe numéro 1. Il y a ACP Congo Central. Là, c'est le dernier samedi à mois d'août, sous un événement à terrain d'Amar à Matadi. Et ils ont une sortie officielle, proprement dit, il y a Congo Central avec Pasta Padoum Petit, Aigle Majeur, ou à Sangisi ma jeune belé pour la ACP, et pas bandi déjà repé ça moi, donc pas maman, parce que quand on parle de ACP, tout le monde autorité morale, Gentini Mobilambaka, il y a l'Ingamaramba progrès, il y a progression quoi, donc Pasta Padoum Petit, en tout cas, aux Anzambe, battez là, Congo Central malamu parce que peut s'améliorer au pouvoir. Merci. Tant qu'on bâtit sur la Pasta Padoum, bateau bassinga vraiment. En tout cas, peut s'en appeler idée au paraphrase, qu'on a idée au songa. Tu peux s'appeler Mbote vraiment dans le Bumbashi pas yémé Yannick zone des zones. Yannick zone des fondations Mulundu. En tout cas, yeto. Pas d'abord nga fa babi boloba bola kase boyel Bumbashi. Boyel d'appeler sa date. Boyel c'est Yannick zone. Yeb d'appeler sa date. Yannick zone d'appeler sa date. Poto yana banjora na ba denile sibisoto. Voilà, merci Mbouta, merci Kenny Penato banda mamo. Sombele souka bisanga en tout cas mambo lobeleza ebele lelo, mais tikana banda avec la grande maison de production Wally. O apezali ko présenter calendrier munene artiste et musicien Fally Poupa avec sa tournée canado-américaine. O wapi ba date est classé comme suite. L'artiste va commencer avec un double concert à la salle Riato à Montréal le 31 août et le 1er septembre. Le 3 septembre, il sera à Toronto dans la salle nationale Event. Et le 10 septembre, l'artiste va faire un grand concert inédit dans la salle Lincoln Theatre à Washington DC. Après Washington DC, l'artiste volera dans les airs américains pour atterrir à New York le 11 septembre. Question de peindre le mur du Palladium Times Square avec sa Tokos Music. Et après un repos de 6 jours, il va continuer sa tournée avec un grand concert dans la salle Variété Playhouse à Atlanta le 17 septembre. Et Nasuka, il faut aussi retenir qu'il va commencer le mois d'octobre à Los Angeles où il va livrer un grand concert, le premier au Globe Théâtre. Moutalikasu, Wally Production. Et ça va compter parmi Bateau, va passer sur confiance. Tout ça, la promotion, il y a COP na bango. Voilà. Où Bateau, j'ai retourné, il y a Fally Poupa. Et des commentaires, non, on a date. Bon, on a séparé la méthode de travail na bango, parce que d'abord professionnalisme et ça la makasi na tourner au bozo sant. Mon tourner pour vous sentir que ça éclat. Ça éclate pardon. Bon on a bassine par exemple côté marketing frappe na bango nezo pesa mais là mon tege exposer artiste juste dans la Times Square il y a New York wana et ça li makelele et puis tout le monde peut ba négociation sur ba congolais ba landi par exemple si ba innonce tout le monde qui a mati pe na Times Square wana ça li bien parce que Wally Mutu a pesi gouana parce que avant que Wally a honoré Fally Ndengwana tout le monde a Diamond Platinum de ba chana Times Square wana biso to ba on est moi rêve mon boy to zo mi tuna affichage kaka. Comment il est extraordinaire, comment il est difficile. Parce qu'on a vécu des tournées aussi de Fally. Mais tout le monde a été qui m'a bâti ma panneau, mais m'a tué dans la Times Square. Donc le fait déjà qu'on banda bongo, qu'on paie ça, lève le niveau, tout le monde a déjà serré à la maison Wally. Et puis, on a énuméré ma date dans bango, on a communiqué. Ça montre vraiment que grandeur et la sérieuxité, surtout dans le Canada, il y a des gares, il y a des métro, il y a des trains. Si, il y a des métro. Il y a des métro, même on sentit qu'il y a des écrans, ils ont baladé la publicité, ils ont défilé pub, ils ont ça. On dit biloko bon, tout le monde a Bercy. Tant on a Bercy, maison Yuma Prod, Martelaki. Na pub ko tcha ba panneau ti na ba boulot métro tout ça tout le monde est sur la maison Wally en tout cas pour nga
ce qu'il fallait se sentir à l'aise à 100%, c'est que le tournoi américain a pu s'en Wally. Parce que Wally n'a pas sentir un jour, fallait que Betty ba sala minene wana to mona na États-Unis ba star américaine bango ba betaka parce que de la fois passée na mona ga Betty Apollo mais cette fois-ci na mona ke na Palladium Times Square donc ils ont déjà passé mozo laxake niveau ya fali ils ont poussé na des années aux années donc en 2019 ils ont na level mususu les lobes en 2022 et surtout il faut retenir que le 31 dans le 1er septembre à Montréal double concert na Rialto to bien un double concert mais dans il y a ce qui to dans un calendrier oui double concert on peut dire ça mais quand même le 31 to bengi bana Montréal mon temps de ba yaka na 2018 de ba yaka na 2019 wana ba ya ebelé déjà le fait que ba la d'abson analyse boé il en a un peu partout. Mais déjà, déjà pour que les 19 ans, il a ma place. Et puis il faut réserver des hôtels, tout ça. Donc il faut, en tout cas, dans un sentier, il faut tourner et on met un résultat là, mon côté Fali. Donc le 31, dans le 1er septembre, je crois, et Bilisé aux Arabes Montréal au Sagarate. Et puis, il y a un Kéma à concert. Pour côté, même en Corona, il y a avant. Ma concert est bêta oui. De le fait en mon superstar Laurent Fali apparaître dans la au Canada déjà au CP là. Et puis États-Unis, moi état moi on a plus de 10 je crois. Ou ils ont 10 je crois état. Entre 10 ou 9 états. Donc et là ça veut dire que n'importe ce qu'il fallait être satisfait. Après ça va Wali prendre les sous tourner aux États-Unis. Pour les gens là qui est dans vraiment sérieux. Et le voilà dans ce monde en kaka. Donc au tala boé ba djeg le là sérieux. Donc bonne chance à Fali, bonne chance à toute son équipe. Donc tous les tout monde arabe Lili et au salam bien. Un grand merci. Ken Pena Makizembe maison de production Wally. Tout le monde l'excellentissime dans mon sala vraiment promotion ya kata ba métro vidéo zo défilé zo kende zongi. Ouais, Valdi Tambwe, nga kenda poto, omoni place ya bien ya kotia pib ezaka na ba métro na parce que ba métro okutana na ba nationalité nyonso to parce que mokili na poto mokili tambola na métro. Voilà. Donc métro ndo okuta full nyonso ya bato bayaka wana surtout place na ndimi maison Wally production. Et ça a place qui est la PIB. En tout cas, na évité ba cible moko stratégique donc ils ont communiqué moko boy o ils ont ciblé pour na ba africain mais pour na monde entier population ya monde entier o ils ont se retrouver à niveau ya États-Unis vraiment pour na Canada vraiment pour na esengo ezali ya ndenge nini to mona fali popa azobeta kaka ba sali oyo nanu abeta te. Bamboka mususu o nanu abeta te azokota kota kaka eloko ngana osenga ba artiste congolais mboka na biso to inaka bino te o eza analyse mais chaque fois soki programme ekomi koya kaka to chobeta na Guinée to chobeta na Guinée to chobeta na Guinée ekomi ko sala moi mato il passe c'est comme si Guinée ngo community place moko boy o tozo ebate ya chaque fois président Guinée bengisaki artiste boy président Guinée bengisaki so artiste boy tandis que ba pays eza ebelé vraiment il faut qu'on dimara pe ba effort oh baninga na bino ba artiste musicien bazo sala pe na musique ya mboka na bino moko tala Fali popa tokolala boy fallait abetaki na Belgique tokolala boy fallait abetaki na Allemagne tokolala boy fallait abetaki na Italie tokolala boy France ikutu pamba lelo lisusu maison Wally production tala sikoyo calendrier o batieli Fali popa calendrier moko zo sentir que calendrier moko très professionnel en plus na Afrique soko tali lelo bato baza likolo bato ba numéro 1 ya musique na biso ya Afrique soko tali ba calendrier na bango ezaka ndenge moko na calendrier o Fali popa bazo présenter biso na maison Wally soko tali pe nombre ya ba artiste o bazo na calendrier ya munene costaud ba tia bango pe tina mabula ba métro ba ko sala 5 artistes te ya Afrique ce qui est belé baza 3 donc il a dit que tondi maramutu to tia mutu na place na ye donc Fali après avoir ko sala ba tourner na wana
nde biso sikoyo na mboka na ye tozela ye kaka na libulu ya monene oyo parce que bato ebele balotaka esu ndoto te wali soki mpe asali partenariat na fali mpo na stade oyo namoni ezala dega oyebike bora tomoni na Times Square wana oya mpe ata na rompe victoire ya gaya obie sozacom kaka no balati mena sozacom bora gaya remene ekangi boulevard bombadon oyebike esala mpe bien esala bien sikoyo wali wana ye atieli biso ata bapano na kati ya bamarché atie pena marché pano pena na marché de la liberté pano na kati ya zando atieli biso pano na kati ya te mama emote atieli biso pano na wenza kitambo na wenza bandal ya ye kaka soki mpe kaka na bawenze ba grand marché ya minene na ba super marché mpe tobosana te ozo comprendre en plus basponsor sikoyo baexploite bapano na bango ndenge batiaka me na bamarché neti na monishop na kitambo soki ozokende bo ndenge epelaka na buto na wali anégocie kaka na bango bamabiki kaka fali place wana le 29 octobre en plus wali lisusu na bapropose omoni mo fleuri comme baartiste baka kolala kuna mingi mo bakonzi baka kolala kaka liboso ya mo fleuri ya antenne mama na pano ya peredo kebeti mena ta kofi azobima akuta ye nango jiba azokota akuta ye nango leki na bango azobeta le 29 octobre côté pe ya station ma campagne t'es dans coma pardon t'es Bouddha pardon dans coma Bouddha dans coma pardon Bouddha pardon dans coma Bouddha dans coma pardon d'ailleurs qui parle dans comité to comité wala te Bouddha pardon en tout cas donc c'est la maison wali pardon ya concert na bochwana aussi ça non toi c'est dans l'isla wali en tout cas pas na poto bana mukilumba nake bo comprendre que tu vends trop na maison wali prod donc to meka ko échanger na bango to comprendre vraiment que bazar danger mais makambo ken pe alobi tout à l'heure alobi de que a sponsorisé concert et stade a proposé à ça la partenariat pour to comme Maria Momo na batolo nous on propose seulement de te sengi la maison wali si soki bako ya pe na partenariat na stade ba accompagner artiste pour événement les à la grandiose c'est tonga mwana ka mwana akoli na baka militaire na kango kolwana libanda wana siko na entrée zia etala na paka yao parce que les seuls artistes oyo kosunga ba papa na biso na ba mama na biso VFC Fally Ipupa asungaki ba rescapé de guerre ya Goma atindeli bango ba ambulance aye sous na kankokolo asali don pourquoi pas a pensera toujours chaque année ko bimisa ba maman na o ba kangami net ba prisonnière o ba boti bazana ba mbongo te au futa chaque année buta stade de tondi parce que biso pe ba soldat to kendo tia communiquer na ka que to soutenir Fally stade de Martina kankokolo za makolo ka sima stade de tondi quand on les a la population à jeter, mais c'est quoi Junior Amazon totambola na ya koli na kango kolo ngala koli na kalo no po sinon itashima bango ba koli na héritier na kango kolo ngasiko na kalo ano héritier azalaki kitambo na kango kolo parce que koko na bango o aboti mère na bango azalaki soda soki héritier lo baka bandal ane za kango kolo bamasa na biso oyo ya bana basoda oyo bakoli na kango kolo bango babenga tokoli na bandal ya na nenga mabete mais oui ya na nenga mabete parce que ba héritier bazaki na quartier 17 yemo dans le belongo derrière na ba héritier bazaki na quartier 17 dans mopanzi ya bakayao de côté ba bakayao wana. Et comment les loba GB, entre tout évolué, bien l'inoxydable, le mire de lamentation, la légende vivante Kofi Olomide fera lui aussi pour sa part un grand concert ce 29 octobre na Kata National Stadium na Botswana. Moudali. Faut signifier la capitale de Gaborone. Parce que là na banga Gaborone na banioka. Mona mami seleke na kina ne nioka la Gaborone kuna. Solo. Ngato beta kuna na kama hotel. Tota mona ka beshentemba me onga na mona bon. Mais quartier la tête. Ça vient Tony. Oh, quartier la c'est beta. Et beta de Botswana ba période ba Fally bazala kuna. Et beta de Botswana. Botswana ne alwa ezaba ba ville mo ba faire ezaba pays moko
ils sont tellement riches que ils ont affronté en Afrique du Sud. Et puis, bah, un diamant, ils ont la valeur. Parmi les pays, ils ont compté parmi les pays, ouais. Voilà, et puis là, il y a un diamant. Bon, ils ont un bon il y a que ça raté. T'es pas plus Mozambique. Mozambique, Maputo. Donc, les gens, nayebi ke vena biso akobuka stade wana parce que mboka wana balingi musique na biso neti baboma mutu. Donc eza bapays mo bacongolais bakendaka vraiment rare. Donc vena biso après beaucoup d'années, je crois 16 ou 17 ans après, non 17 ans ou 18 ans après, ndawa ya obeta liso na Gaborone wana bochwana eza événement mo malamu na circuit babiye kosila nango avant parce que bamboka wana ezalaka tellement na sensibilisation pour banglophone penako soki balingi yo bayaka événement net baye pena événement du siècle quoi. Donc bonne chance à notre vieux nayebi ke ezala bien et lo wana mte empêché peut-être azala na Kinshasa te bon eza calendrier donc date voilà. Coïncidence à date le 29 octobre Fally ça des martyrs le 29 octobre octobre plutôt Kofi Olomide National Stadium mais na monde bataba comme commentaire batika biloko wana il faut sepela na mutu nyonso oyo azo acquérir ba date selon succès na ye mutu tout azo ba résultat malamu na ndenge azo teka na ndenge azo beta na ndenge azo matsa bende la musique à mboka Vinapso Kofi tout le temps il est omniprésent quoi, il est toujours là. Alors bilo il faut encourager parce que ba artiste mingité bazo zo ba date libanda. Ya on a félicité même Vina Werason comme on a un Josar ba kesu Guinée de sali bien. On dit Guinée wana ils ont événement nena mutabeng ça va déjà Théodorin le fils donc Obiangema fils. En tout cas, à ça, là, l'événement, il y a des artistes qui sont là. Ce qui est que à considérer des autres. Pour Guinée, pour vraiment Guinée confirmer que artistes sont donc tous les artistes sont bima pour en tout cas bravo à eux. Donc ma province, na Robinho, na Tanga, na Inos Biaza aux États-Unis, Azation a 6 dates ou 5 dates comme ça. Et ça bien. Donc on a bien affilé. Azo bima. Azana Kasangulu, Arobeta pe semeno lisusu, Arobeta. Non, on dit il y a rodé et l'accent qui musique ils ont vivre. Donc viens absolument pas. Félicitations à la date na yona. Tous applaudir et puis en tout cas, ceux qui ont eu temps de assister, mais ils ont dans le stade de martyrs. Le roi dans le stade de martyrs, moi, je vais tous les images aux alatés, mais quand même, tu n'as pas de journaliste, on a aussi une image, tu as analyse parce que c'est événement. Il y a un stade de martyrs à Fally. Merci Mboutali Kassou. Ken Piana, papa na mwana. Oui. Bataba stade. Bon, Valdi, on a trouvé c'est normal. Kofi Olomide peut-être entourage naé boulega que non Kofi. Au lieu de la polémique non Kofi aime toujours en Waza Kinshasa aime toujours bambele polémique non bazala yo kale moi batuma po ba stade té awasko je pense que raison aux alaté parce que fallait azobeta na Kinshasa Kofi obeta ne libanda mboka je pense ce qui m'a solo pe salami bien fimbu na fimbu toza ebele. Ce qui confie peut-être à sélectionner na film awa peut-être misusu bakende na ye emso pa kenda Mbutalika su yo zébi ngara okete pour fallait obeta papa au bon stade de martyr wana te na tombo ki te na expliquer au bon stade de martyr a Fally au bon nga naza penza à 100% pour yango pourquoi Virambo sabeta martyr. Vous en comprenez? Tout qui n'a martyr à Virambo. Et puis, tu vas barater. Virambo beta martyr 2 fois ken. Virambo beta martyr 2 fois. Abeta martyr malamonte. Abeta martyr 2 fois. Ba Virambo ba beta martyr. Boni ba bilongo to mo na pena que non ils ont représenté musique na biso. Et belé ba beta martyr. Ce qu'on Fally azo représenter beaucoup na biso valablement et vous allez balader à Liboso beta na stade des martyrs. Ken Ataba Pessinga $50 000 dans l'événement quelque part. Oui. Arrêtez de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, vous allez dans la cuisine spéciale.
spécialisé na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Parce que nga naza peu près ba âge mona fali, eza honneur ya biso bato ba âge yo. Moko na biso zo beta martyr. Très bien. Pour à l'époque, tant ba bébé tchanda ba beta ba martyr, azaki mona muke, mais azaki na impact penate ndenge to mona ba martyr ba wera na ba jibe. Ezaki penate impact makasite ndenge to mona ba martyr, ya ba vina biso ba Rambo, ya ba vina biso ba Bokul. Botang Randesko Mutumorote, King Kester. Omoni yaza Diego Kao papa. Yaza Diego, mais bato ba yebaka te. Artiste wa banda ba stade na mboka oyo eza Papa Wemba. Eza King Kester. Papa Wemba nde mtabanda ba stade na. Ba stade to ko beta na stade de Martyr. Te Martyr eza King Kester. Mais ko beta ba stade na mboko mtabanda ko Papa Wemba. Abeta na stade 24 novembre. Muta sali sango libanais mo bo azana na la rebelle bo do sala mama na plein. Vous comprendre? Mais King Kester a courage na mwana mobali. Oui, mais quand on a vu ça bandi folie, a signé maintenant Martyr, mais disque a eu un succès makasité. Via ya beti a monté batubaye. Bien que ça là il a tout autour terre, mais ça qui quand même a fongoli nzela. Donc si il a fallu des gens, excusez. Na moi déjà des plein wane kozala. So ngana zanga ngwe logo ya parce que Martyr est comme un mythe, et comme elle est impossible. Et comme elle est chose impossible dans la musique congolais. Alors, tant que tu as eu l'opportunité de qu'on a mis son gène, azo sali loko abongo, neti ngana azo la té. N'abona le 29 on a déjà permis. Oui. Oui. J'aime tes commentaires. Hein? J'aime tes commentaires. Oui, tu dois aimer parce que je suis très content pour l'événement. London. Au moins, il y a des queens. Il y a des queens. On te dit là, ma carte soso, ma sageloso. Alors, il y a déjà pour stade de Martyr. Il y a quel besoin? Je crois dans 3 jours. Ouais, alors, il y a tout Kabulata. Il y a il y a quel bégoya? Bon, des points de mesure. Ma béni la salamère. Ma béni la salamère. La rabuse de l'obé à l'éo continue. Ma béni la salamère. Il y a Tinda Rapena. On fait des pères et des mères. Il y a Tinda Rapena. Mais Ndeza Nambuta, Ndeza Nambuta, équipe za Munene, Ngaponanga. Peut-être qu'au FIFA Rolo Bana, n'a besoin de Kindina, na fimbu na même à des personnes. Oui, comment est-ce que ça a problème? C'est parce que Azapé VOP qui nous représente Mboka Libanda, vraiment ça la bien qu'il dépend de l'équipe à presse et ça l'a toujours bien. Mais les 29 faut vraiment votre information. Hier j'étais invité na répétition à Vie. En tout cas, Milo Mstoro Bomba en hôtel Mouta. Ouais, Lobano. Mon neti venir dans la stade à Gaborone noana. Vous comprenez? Ndega na yebeli makamnenge lekaka eleka neti eleka voyage moko improvise ya à l'improviste ils ont déjà planifié ba liste qui n'a déjà loba peut-être vient au bande la liste mususu pas kota ba presse mais na yebeli qui n'a déjà ba kuna ba sala ba work permit donc ba permis de travail pour un bateau bazoya donc na yebité soki au sala ngomba normalement soit on me bateau il y a communication et ça la bien attends lobi na répétition pour na ba kofi fina ba kofiyet nyoso
bosé la plein album légende ba partir on a biscuit to filmer mais au monde que honorable Cindy Leker ate ce gars là va voir ba Cindy ngana lo balanga te que tout ça la rétrospection mo tout la ba serre so ba des ngana lo ba on a mon génération en tout cas ya lelo boye serre na ngai wana Cindy Leker en tout cas avec une voix très somptueuse au saranate lo bina zaki bina abasourdi yo ka boye est-ce que est-ce que Verambo a signé un contrat dans une grande maison Cindy a l'honneur net ba wali net na Olympia wana oui que Cindy ba déranger na bango était na ba combattre ndenge na mona fait bina chelega Cindy événement na Olympia talaga Olympia ce que bibi na que non Cindy a l'honneur on a pas non on a ba changa na Olympia libanda na ba ficher bina Cindy Leker à l'Olympia de Paris Bruno Cocatrice oui que ça c'est bien beaucoup impossible de pour ngai en tout cas album légende moi parti moto yo ka veta mazo a sakana studio et zongi singa bena na quartier la te ya loi na album net ba loi yo ka cœur yo ka lengi yo ka synchro non kulutu en tout cas ça kana comme Kofi Olomide Mutalikasu surtout beti li solo te za ko to ça maman moi injuste quoi Ligablo une chanson chantée par Kofi Olomide avec une nuance patriotique et avec un squelette propre à la liturgie de l'IGF. N'était aucun déjà. Ouais, ok. Oyokini Nikuna. Bon. Analyse du contenu. On dit V Aza tellement aimé que m'a camné que dans moi genre mon neti ka que m'a critiqué en trop. Parce que la mon critique est trop. Critique positive bien sûr. Mais n'est pas bête. Parce que critique en côté zo que on dirait via visa qui côté on a été. Via visa qui n'est pas mi bioyo biso na ngai na yo validina ken tozo mona tous les jours parce que radio top comme même ko et comme même Nangolo Banene, comme le roi Moutomo, Betty 3 zones là trop. Top Congo, tous les jours SOS na SOS. Kolela na kolela. Biba Koulou n'a pas habité. Et tant que Batindi va solliciter le roi Kofi Olomide à participer à ma projet Boya Yembe la Mboka. Initiative à IGF. Pour Nami Bia Mboka. On va s'y faire absolument la Moutouma. Déjà, on avait mission. Abeta déjà moi pas tout on a déjà bon ce que aye dans la studio aye on péquissait et bon censure mais qui est ce Congolais là ouais nzembona za la contre là Soraza Mouyibité papa qui se sent piqué connaît l'affaire et qui se sent mauvais c'est mouche parce que elo kwa deza balobeli ndemiyibi très bien ceux qui osent se sentir aux mouyibi c'est que nous sommes dessus déjà pesa ngo connotation la mutute balola pe minduki ya nzembo na epa ya mutute minduki ya nzembo na zoke de kaka pa miyibi omoni IGF eza une de branche ya présidence déjà le fait que aloba Kofi Olomide salabso honneur yemba nzembo pona kubangisa miyibi c'est que mot d'ordre de outil bien apprécié. Et on a appelé monté pour tout le monde a gagné ça défilé ba musiciens ils sont ba kinara na IGF tout le monde était là tout bazala Blaise Boul on dira yembi on y est pas Blaise Boul a pas de nzemne bimbi mais pourquoi il y avait l'absence Blaise Boul et connaître trop de critiques car il y avait l'absence Rambo Asali Kaka Moussala ayembi et puis on dirait Félix Oazé quoi c'est ayembe là qui déjà IGF on est parmi bato liboso mais pourquoi et connaîtra critique ya makasi lo lengote tous c'est la peu Kouloutou Jean Koubal ouais donc tout le monde qui était là même héritier Wata pe azala ki wana Inos Bi azala ka wana ba vena so ba wera son bazala la donc loba tout le monde a qui on dirait présence na ekuna ezala ki na objectif wana. Alors le rôle avait la sora basali musala ga yaye. Moi je ne fais que féliciter parce que Nzembo ne konti batu. Car ba heure car de Nzembo bibi quelques heures et panzani partout dans le monde. Là c'est vraiment la puissance. Puissance ya mutu.
Il y a Claude Tembe, Monument Poto, on appelle son Mbota. Donc, place, maintenant, puissance et artiste. Merci Mbouta. Écoute. Ken bien à Ligablo. Yo kubana no bina buto no betanga liswa Ligablo. Kasi pata tekea wat. Ya pito. Déjà mboka na biso déjà ndenge makambo ekende senga banzembo bongo mais to senga ba artiste musicien batika pe matolo air nyonso ya kotola pe ba mi biango bazoi bana kesa leta air nyonso ko sala bango ba jalelo mutu boza danger so boza courage oyembela bango ndeni tandis que bino moko boza ba mandia na bango. Pour le lobby, courage wana. Na oui, bango moko na ba mandia, bango moko na nukosenga bango air tout. Donc na habité vena so kofi azu courage wana mais na habité soki di artiste musicien mboko o ba dépendrait pas ba politicien wa mibi soki ba koyemba. Ibele msu bakende baleka mbongo ya ba pakula couleur. Ba oyemba na bango be ba pakula de couleur. Mais na ebeli musique ya Congo ba on boka pe mutu kingandi bo yokutu te eko kepe. Keba. Efode, wana raison. Ya solo bena. Oh ba mda yembi na suka pupuli ba tutume na suka aboki be mabanga. Ngasko souci na ngai. Kingandi azate. Souci na ngai siko neti ba VJ la lingete ndenge wana fale mena benga benata ba Ken Mutalika Zuvaldi. Équipe analyse moya pena na IGF. Biso to mbele toza déjà na prison. Ba benga be ba journaliste. Biso to kato ta pena to chaque analyse. To ta 5 combat biyibi 5 combat biyibi. Biso siko avantage za to ebi ba immeuble belé na mboko to nga to bandola sara. Kolo immeuble azwaki mbongo ngo wapi yo? Salaire neza ya combien? To mona kana biso ba immeuble na bino pe. To moni sika monga na Ken Gitambo ba chekuna nzela. Ndaku wana Ken Mbuta esali 2 mois te. 2 mois te ndako rapide. Esali 2 mois te. Bon, peut-être qu'il y a un grand homme d'affaires. Tout le monde a raillé Moutango. Tu as évolué, IGF a pas pour la bisopette. Abenga ba papi bomba. Abenga ba fifi sur ba loba. Bon. Vena ma ogi kingombe na Lubumbashi. Soki bino bo kabela bisote. Bisora wa msuto ana soutien ya mutu moko te. Donc ba vena so ba ogi kingombe ba ser poli Lumumba ba ve Luzo Mbata. Ba ya Gilles Maswa. Ba ve Placide Ebio. Botika ka bisote. Batuloko ba Jimmy Belao. Jimmy Belao atongi Jobour na kata Guinée. Tala na ba Jimmy Belao batu ba soutenir biso benga bino boye moi et pas kolos bo bimi pe. Jimmy Belao gentil. Gentil ko le gazette apina Jimmy Belao. Biso to le ambonga gouvernement te. Si. Bino bato boka mo mutema mawaki nde bafanda na analyse ba melata mo koka. Botika biso te. Peto ko tumba pe miyibi kaka na moi soutien na bino bato albanda boti na to bando tumba miyibi. Patriotisme oui. Oui, felete. Kofi alewera le. Te so lingi mboko Mbuta. Rien. Patriotisme. Ba pe ba lingi mboka be ba le. Boko biso ne mabata. Soki ba pesi biso to. La mission biso ba sala ngo ya ngo teke po ba lingi mboka. C'est comme si po ba pakoli bango. Te ba lingi butu nyonso déjà linga mboka. Mais tant ba motiver pe yo et ça la mo lo. Azo ba mbongo wa Congo, alingi mboka. Bon, alingane mboka mais azala choite. Bona bato so Mbuta mabeza ni. Muto oyi batam so potonga tam so ndaku na mo ya 3 chambres. Kasi to sepela na barote. Mais bato oyi ba tonga ba immeuble. To sepela na barote parce que le quotidien de tout un Congolais, dans le quotidien à chaque Congolais ba mutu ba yibiango. Lelo Congolais azoye ba te azawo api exactement. Lelo Congolais comment pas à la moins à l'aise il faut voyager. Soit aza mu kondité, soit aza na mutu makambute. Exemple Congolais pas lengi ya ko vivre faut voyager et ça la passe mais nga soki na za pena artiste musicien leader au côté soto yembela politicien na so en tout cas leader na longwe na ngokese yo zimbongo ya tonga ba parler na yo yo zomvama yo zo bon sa via ba na yo biso un jour bakanela so na banzela parce na zala musicien ozo yembela pena nzembo moko boye ya politicien na biso ka en tout cas na longwe okese soit il pèse 10% bongo voilà c'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur, si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom.
Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Il y a plutôt Moutana Sexabino. Dans mon vidéo, moi, Moutouan a la déclaration. Ah, pour les lots, oyo, ba vacancier, on a ba vacancier, ba na Kinshasa, na évité ba na ba coin, et des pas ba coin. Mais ba te belé surtout ba na cité, ba souffrir courant mikolo. Et ça pas si à cause quarantaine en boka. Pas si à makasi. Maïpe, bon courant peut tambula ngela mogot. Pour moi la biso faut courant ba groupe panez à l'alimenter. C'est tout biso qui tamba ma ezate pour ba tonga banzela kuna. Oyebi mutalikasu. Moutouan ça vidéo pourquoi pas passer la permutation? Parce que DG directeur général de Bralima, dans la régie des eaux, parce que Bracongo, dans nini, comment on dit, na SNEL. Habib, entreprise de la mi balé bateau au Congo, notre gars de certitude. Il y aura des Bralima, mais va salir ma sangate, parce que mon problème, rien. Et pourquoi pas, Maïlo, c'est la vie. Bacha Batouana, tu l'auras toujours opérationnel. Entreprise union surtout exagérée par Mundele et Zoranango Faitite. Au moins lelo basnel ba régie des eaux ce qui ba tcheka Mundele nde a diriger ngo makambo union surtout mo na biso ngote lelo ce qui Congo na biso kaka tolongo lika président ba tche ba poste union ce qui Mindele non ya biso to vivre boete position na nga embuta on sera pas to fika à part président. Bon, et là, c'est impossible de place parce que aussi tous ont indépendance. On est tous indépendance. Déjà, évolué. S'il vous plaît, au moins l'Afrique du Sud, ba yokana bongo, ba Namibie, ba vivana mindele et sikamoko. Il y a un moment où on a besoin de nous. Biso c'est un peu difficile parce que la période est déjà déjà mindele na ba poste liga ou de logo en athée. Donc pardon Ken, avant le logo. Mouta obi société Transco. Il y a transport il y a Congo. Et ça na mundele mukolo mundele longwaka. Parce que so muta chauffeur azaki nango pour nous la demi-journée. Na 12 ans ils ont ça mutuka na garage. Ba checker marambutu yo le ki kono signé que même quand on attend ba pesio mbongo no ya transport zo nganda kuna mbongo ya rolia mbuta mukolo mundela longa na 10 heures biloko na nyose kamu ko liboso mutu muda zwango biloko tout longwa pourquoi ba kasa minele ba diriger te na mboko c'est parce que bazara un peu vigilant côté miyibi. Alors le rôle awa gère qui muyibe tambola tellement tous les jours ba olinga na bango eloko na te ba osala ka complot Mundela dirigé et c'est impossible. Et là moi pe valide na ngina souligner ero lobi mobuta bengana déjà mindele nga koli na kalwa non mutoz colonel o azalaki mokonzi kalwa no azalaki mundele toyeba mwana soda azalaki mutanzalate mundele wana azotia ndako ya munene ezalaki depo ya biloko depo basaki ya fufu basaki ya madesu ozomona ke epana bino soki biloko ebeli nanu te oké na kamil oké na cantine na biso ya ka oké kolia ozokomba balamba pe biloko pena ya qualité pena ya bien. Malheureusement le temps passé ne revient plus. Non parce que ba docteur akala pe ba boya na bango mindele ba yo kende mobuta zate ba mindele to monde bango sute colonel Pernet atikeli biso terrain à foot atikeli biso terrain handball atikeli biso terrain basket atikeli biso garage ya ba mécanicien garage ya munene tozalaka na foyer oyo ba sœur na biso basi bazo ekola couture osoko pa parce que tokoli bongo so mindele na bakozonga lelo te ko pourquoi même biso na tene na institut de la Gombe période dona mais c'est de Klerk
au sentir que tenir qui na babiloko na ngomoko boy tango pe ba bon lobaka mutu mwindu tozana za roi mundele préfet nzaku na ise ba wana ne ba balanda mindena sima tango pe bango ba daeda elonga mundela dirige ezara ndenge mususu donc na kolobaka bref mbuta zela valdi ozomona différence ezani lelo tout autour ya baka militaire etekami ekomi bandako mais seria mobutu ezalaki bazamba mindele bazosalisa bapere na biso formation chaque jour au moins bapere na no babimi 6 heures heure bazonga 12 heures bayeba ofanda no mona motoki ezobima bato neti bauti osopela bango mai ya régie des eaux ozomona système ya mundele donc toyebaki bapere heure baye mutu aotoka boye bayeso babi mutu soko opesi ye kaka mai ya mele akufa sur place donc bauti mpena formation moko so basala yango siko chaque jour siko nga nayebi te soki tokomona eloko moko boye tomoni peut-être ekende mabe tokoluka mpe eske neswinga makasi si pourquoi na bile eswinga makasi parce que bazalaka su te babindele batikala presque babindele batikala presque na bacompagnie privée to na bainstitut baorganisation moko privée mais na ndenge ya l'état mpena boyeke momoni mpena ogefrem bapesi mundele o cnini onatra bapesi mundele o douane bapesi mundele o boye mbuta ntango biso simba nango te biso na posa ya projet tona posa émergence yango nalobi biso toana posa tous les coups sont permis nalobi toana posa émergence mais le président ne décide pas seul. Le président décide toujours avec les gens. Avec un il y a ma proposition, là bateau va décider réunion. Toi tu crois vraiment que ma décision est ratée? La charité bien ordonnée commence par. Toi tu crois vraiment que ma proposition est ratée? Mbuta yo voyage trop. OK, nda faut décide. Pourquoi balobaka Captain eza mboko ezalaka propre kolega ba ville nyonso to ya faut décide. Parce que Captain gouverneur nango aza mundele gouverneur aza mundele yango mona Captain eza propre moko organisation oza na kati ya Captain neti mutu moko oza na États-Unis d'Amérique awa na kati ya Congo on dirait même la constitution eloba que mutu akotravaille na poste clé ya mboka oyo ezaka congolais. Donc les habilo boy ba prévoir yango déjà pour éviter que Mundela dirige. Na poste l'état, na l'état boy, ils ont passé Mundela sala parce que ils ont pour ba congolais. Merci. Biso to zalaka kalwano awaka des officiers na zabi ndele na mindele. Parce non. Même Mbuta. Mindele ba yo ke d'après rebellion kaka. Campus on a colline inspirée. Babi basala ki auditoire mususu pour na 300 étudiants mais plus de 3000. Mundela ko diriger les sous-sawaté. Selon débat. Eh, wara waro sala oyo mo. Te fait qu'on te rappelle Mbuta. Toza ba na mboka. Toza ba na mboka mais il y a toujours les incompréhensions dans ces pays. Mbuta yo sala pour intérêt mboka bozu film. Mbuta zela. Parce que bilonga linga banalise. Mbuta zela. Toke de pas tozongi pai. Analyse la musique parce que je suis musicien. Dans un homme culturel quoi. Toke de pas tozongi pai. Lelo homme culturel. Lelo soki fallait pour pas aza. Zela Valdi. Mais parce que les Congolais est incompréhensif. Yoko lobana yo à cœur ouvert. Tout le monde a Israël bazoloba batebele balo. Ba benga mona ba parquer pas en pamba. Parce que les Congolais n'aiment pas être touchés. OK. Mbudale na tale logo mona mai na misu. Obi CNPP. Est-ce que va Gérard Bongo batamaboma? Oyebi bandeko na biso ya quel boule ya magazine ya kulutu na ngai nani David Sala na PC Mbote bazaye kuna po ba ke découvrir ndeni batu ba vivaka mbuta éponge musu ba cheli mudala la po ke zo mukongwa pamba kende siko na ba installation sanitaire kuna c'est déplorable en santé quel peut évoluer en tout cas tous on a la musique na mamna sa musique Olga Kabelo madame Olga Kabelo pour Kabelo na Bruxelles à la biso na hier fait mal en papa français mais faut que ça soit na joli Kabelo Olga Kabelo joli Kabelo parce que bango tu va partenaire na biso bon
Maman Jolie Kabelo pekara ser nangai maman Olga Kabelo ndesko na liara kuna wanda kuna na sani embuta Clarisse tanga muyembi bote magile na nzembe maman tanga muyembi ah ouais na pena na bata beliwa mutuna mutalu keseka bata okaboli bata Kabelo na sa pole Lumumba RDC Monde na PC bambote bele sa pole Lumumba na nenga foto ken pena foto za la mo véridique ser nanga Jolie Kabelo na ko niete donc na bela ser abenga na téléphone pakolanga mais nazara na solara mamba pour moi et olobela pe ser na so Olga Kabelo o wapi eza na show asala ngona na mutema nae so raison a valia zalaka da valia zalaka kwini na ko bossa rede po nene ke de bossa na da nene Clarisse tanga na bossa ra e buta tanga ana mbwa moko tala gaya na lupango ako kwa sipote mbwana te ka gilenga sebe moko. Merci Boudalikassou. La tournée dite américaine de l'artiste et musicien Fabregas Maestro Papa Moellon touche à sa fin. L'artiste lui-même l'a annoncé qu'il y a les 15. Mais l'obin a biso que après les 15 on a obéta Susuna Mikili Poto. Mais petit biso saleté. Ah, en France, le 20, en France, oui, le 20, ouais, bonne chance à lui. En tout cas, Fabregas se bat vraiment. Azobunda. Moi, je bon, on a sa pena qui on a choqué. Et bilo a boé nzamba futarago. Donc pour la Fabregas, on a mon anzélé za na mbuno ya ofongoma déjà parce que bato babi déjà ba défaillance o azanango. Si si. Donc o azo salo ezalo wa mutazuma ça citro, mazo sale fort comme na destination. Donc Fabregas nga pour nga asala effort avant d'aller muke na Kisasa. Boni ba revoyager za na mabete mais à régler maintenant tirer bien comme ça voyager les sous. Au moni soki ne ba ozonga les 15 ans. Abeta ta 2 mois 3 mois na kata kin. Même hier moi pense ma biso oui tanga qui est wana. Très bien. Parce que kin est boka remontada. Ouais. Doit remonter ma comme na niveau au Saranate. Ba talent isa pour ngai azala bon na ebiki azo signer ba contrat, ils ont engagement. Mais pour ngai bena Fabregas bon akene na ba France alinga kende wana mais il faut vendre ça na ba kolona Kisasa. A régler tir les sous. Pour Fabregas as un bon artiste et puis aïe ko s'appelle ça kino mais azo bon moi ma kutani nango et emporter pe batu et che batu n'est plus mawa que na délire à succès mais pour ngai il faut luka tambo boye avant de libérer Kisasa à régler na ba tir bae et ça c'est très important parce que rose ro engagement zo kende mais keba on risque pour rater pe Kisasa libela. Obi ke batu nyonso obi ke batu nyonso ba rina na Kisasa avant bato bazo rene lelo. Obi ke ba yeba te ke ba osila. Ba bisu pe ba sila ka po ba yoka na ba conseil te. Donc ezaka elobelika ya bukolo. Ken pena. Tant oza na terrain na maboko. Profiter aux arrangements parce que bato ba na posa na ba zé belé. Si. Donc Fabregas azo attendre à régler tir na e. Doit réinitialiser groupe. À réinitialiser au sature dans structure à Maramnaï. Alors, mon avenir que nous allons continuer dans le kitoko. Il y a plutôt. Franchement. Ouais, pour nga na compléter ka mbuta babima libanda pona ko tala elengi mboka te. Fabregas as artiste erozo kende libanda mboka. Il faut okende ko beta ba concert mo avec objectif parce que na habité résultat ni na la biso sal ni ya malonga beti sala malonga zate okoya awa oleo fanda o concentré au keseno ezonga ndenge zalaka yo pesi biso date su ya ke na France. Bon, côté ana na côté mingi te. On dirait on est un concert live, on est la musique live, on est au babé dans la Facebook si je me trompe pas. Façon annoncer là parce que ceux qui arrivent dans la salle, on a le salle, on a heure d'entrée, droit d'entrée, tout ça. Mais on a mon lobby musique live. Donc on dirait pas comme ça. Peut-être pas ça est live via Facebook, oui, banen. Bon, tout Kanisana peut belleter parce qu'il n'a pas dévoilé vraiment totalement. Mais il traîne quelques jours, il faut le clair. Il faut qu'on voyage avec objectif parce que Eritia même banjo Espagne, tout le monde qui va être dans un festival, moi Zala kuna quand même Zalaki congolaise. On se comprend Zalaki pendant un objectif ou à même la gibatu. Mais il y a Kendeka au tamboli au beti na salle à mariage, au beti na salle anniversaire, au beti na salle à au Fabregas en salle. Au Fabregas en salle. Et ça où ezala moni so muta en salle trop que muta moni que est coquille. Bon bon ça va. Ah ça m'a demandé voilà. On venait que public ko le bon. Fabregas ça va.
Oui. Donc pour nga et là on a rôle banafa et tant qu'artiste na biso nga linga mingi parce que en tout cas on a yebi nga travailler assistant dans studio ndenge moi na travailler c'est un artiste engagé dans la musique pour satisfaire les gens de pour nga avant dans kina da 3 mois régler tir na et ça bien quand on a conclu na sujet non on a conclu car ça conseil mutafingi azate kongola linga na vérité te ozoma na tibiso ba comment bimisa so na tofinga ka bas période moto lobi fali numéro 1 ba bibiso to finga OK moi ya numéro 1 et où t'es passé Léo c'est Léo ndazolo expliquer ba tout fali za numéro 1 fali za numéro 1 ba si va bien monsieur Zali c'est Léo aye ko wanga na tundeli biso ber et comme biso de tozo finga tozika maloba c'est Léo biso pe to comme ko exploiter et comme bino nde bozo finga tandis que c'est Léo nde mutu abanda numéro eza ofinga te numéro o rappeler batu ke non mutu aza liboso na mabebele wana bo ba fingi mutu bo ba yebi ote kaza numéro na mabebele est-ce que je suis là bien quatre absolument parti on a chez la on peut ça la ken pierre pour y une question mais ken à côté ça on quatre ya solo parce que ça quand moi mon ya ba comme ko juger bato analyse bato ba sali boy faut qu'on rappelle bato moi ba biloko analyse ata ba jija on neni et aussi la te ozalaka elengi nango yango bino bosala ba actualité biso to a relater analyse ego vivre quand soki biso totalisi nde bazolo likolo analyse ekofi parce que ndenge eza boye biloko oyo tosala analyse lokuta mabe e encourage mpe babimisa ebele e encourage babimisa ebele bamesi mosu bazala na ba 30 abonné ba 50 abonné lelo bakomi na ba 100 et quelques biso bakomi kosala effort ayokani mpena na producteur na makasi ya sans caché mais amonana kaka azobeta mpo baloba na analyse babiso kutu bazobeta me tele mpe ezomonana te boye mpe na analyse do repere busole analyse ezomona koka te boyoka bomi nzoto me obeti na petit bato na kitoki bosi sikoyo na analyse tokoloba ndeni eza nakwa moto abeti eza nakwa babwilo ebeti match yo on est bisa kabulo bon analyse sportive bezalaka donc nakoloba ke basala d'effort biso tozo analyser kaka muta ko analyser te na moyen ati miel de son a publié concert na Robeta soki na Kasango so place nini non ba beta concert bon bien oui te problème exact mais à côté la Tembeo asala na héritier déjà Robeta ba place ebele yo pesi biso programme Robeta place boye miel asala politique ya tiangaka OK. Asa bosseur. Ya changa oui. Mais ayebi ke wata. Talentueux on s'en a. Ayebi ke wata na miliso. Bien. Borabisara. Des fois te. Ah on bon acoustique non? Ouais. Bon acoustique va dédier l'affaire. Des fois te. Si le problème est en raison. Robin n'a pas bêté fallait. Robin n'a pas ça fallait. Rien. Oui. Je crois pas. Non, je crois pas. Robin va sali featuring na fali nze momo bo fait makalate mais que bon normalement pe ba acoustique so tali bena bien bato bazo embrasser ngo mingi pour la visibilité mais so za jana ba titre no za la visibilité au sala acoustique pour ça la onde so tali bien faire ça la acoustique pour la confinement ba fanane ba ya sous repte bato bazo boner sur la concert te ba sengi à couvrir tant na mo eloko bobo ya kwa bete lo kwana ebele balanda ko na loyenge na robeta so acoustique pas robeta acoustique na robeta oui ana banzembo na ime ken na banzembo na esala o esala batu bayoka biso to sepelisa batu esili bela moi acoustique na osala rote je na tika beta vera benga na tongo takinga le jour vera benga na tongo lo bi petit na buto bi ke yona ready niveau boyebi na diba te ke yo yemba marga ga bi vera tika ndule te petit zo kosa o sala analyse pour le marketing na bi na kangi o déjà on préparer single à toi merci de évoluer l'artiste Michel Inos bibe ba affiché kuna na Times Square Mouta, polémique dans la communauté au Saranate. Eh, bah tu vas voir la polémique, bah va ignorant. Bah tu vas voir la polémique, bah va ignorant. Et ça pub. Et ça pub. Et ça pub. Comment Mouta que c'est la pub? Comment Mouta que c'est la pub polémique? Yo so bon te le bel bah analyse. Te le bel on te parce que ça pub. Et le roi bah tu vas panneau. Il y a publicité là au moins au bout.
sikoyo yokela olobela ngo na polémique koma donc eza impossible mina tyango non koaffiche na Times Square ezalaka mystère ntango tomonaka Diamond Platinum affichaka tosepelaka un africain quand même apparaître na tomoni banani Wizkid banini esali biso bien le fait akomona Fally na Times Square Wally posté wana esala biso mpe bien mais esalaki te ezala sujet ya polémique alors soki bato bayeba komisa yango sujet polémique totina bango bakebeta merci alors soki omoniki okoka na Fally ndenge otie soki enfin bato baotinda inonce ke bazosepela to bazomona neti ke abeti Fally likofi ndenge atie bord na Times Square mpo biso olingaka polémique te inonce aza artiste monene asala fierté mboka na sepele ndenge atie nde batieli mpena na Times Square wana elakisi ke biso bacongolais toza mpe en avance pardon tozopose bapierre na biso artiste non oui apogée oui évolution bien sûr mais ça elakisi ke soki mpe congolais mosu akebeta na États-Unis culture ya sika ekoti ya koaffiche na Times Square héritier na septembre ozala kuna ndenge nayebeli wata tokomona mpe na Times Square nde nayebeli wata parce que rien n'est impossible sikoyo par rapport à Tembe Wally alakisi bato ke koaffiche na Times Square eza impossible te bato baconfronte eza Fally te Fally avai na ndako na ye Fally basinese contrat bapesi ye mbongo na ye yawe ya kobeta na ye mais producteur pour gagner aboule autrement amoni ke te fois apesa événement de visibilité mosusu atie événement apesa événement de visibilité na Times Square kongola moni yango siko rêve boende oui inosa ye kitoko elingo olakisa siko boye papa chéri ntango oke tourne bakozele mpe baaffiche ye na Times Square sele yo soko azongi liso kuna bakozela ye affiche yo tangi komba ya Serge peut tomoni ça prendre na ba warrior sakana te sele yo s'amuse ntango azo kosamuse oyo alingi kolanda amusement na ye alandi oyo alingi kolanda délire na ye te akolanda na ye te sele yo c'est notre frère oyo to asalaka wana ezalaka pour moi Fally oyebaka te ah bon oyebaka te mais la pub est dans tous les sens yo sala otanga même na baifasi koyebi bamakambo ebele pub esalama na sens tout ezo oyebi ke bamusele oyo asalaka eza mama na promotion ya Fally po mutu mosu akozala kiniba amonaki information te sele oyo atioli yango mutu ake koverifie amoniki eza mama na événement ya kosangana te omoni teke eza mama na pub asali marketing mix po sele oyo soki bato bamona sele oyo mabe loba soki Fally asali fiasco aye pena seki Fally pour la fiasco là eza plus beau boye ko soit mais par exemple Fally abeti Bercy yo tcholi bato bake ba vérifier Bercy en plein ba pegisi à côté et beti réussite totale a seki bloqué bato ba côté na bloqué 2 jours après 2 millions c'est 4 jours après 2 millions c'est le asali marketing ou pas asali marketing yé moko nazo binio kwa parce qu'ala la rapongi te Bosé le Gazara soit lali, à côté de la profondeur à Pongi, et que sonnerie ou bien la téléphone, et les gars, allons-y, on est nous, on est bloqué, par exemple, téléphone est tiré en format, dis-moi bêtis, c'est le haut bibara d'autres, barou, à l'amour qui peut pas qu'un téléphone. Donc il souffre pour rien. Mais Gara Ebike, Azapena Bouta Fally, Azapena Fana Fally. Aza pena aide de warrior ya makasi autour de la planète Terre. Pour ça, tout le monde a artiste nous balingana bango Fally te, mais information soit Fally pe balingana bango te parce que balingana ko tala route. Mais ça j'ai na refouiller. Analyse ko to simba. Donc automatique mais on compte arabe ya za déjà nango. Donc c'est Léo va vouloir y être aza frère. O azo sala, ils appellent bien. Alors ça appelle analyse la forme na yi. Et ça la bisote. Il pense à l'analyse de la forme. Quel est le commentaire? Tout ça, la question sur si Fally et Kofi, en tout cas, et dans mon pépé qui m'a bé, mais bah fiché non, non, ça lit bien de bah fiché non, Nabi, eza na ngwelo mo spécial te ngana sela ba commentaire spécial.
donc baaffiche ezaka ndenge tomona bapano babongi mpe mataki mais sale nde ya kobeta eza sale ya combien de personnes parce que bakoaffiche yo abetaki babisale yango so ya 350 personnes sikoyo bainformation oyo ezalaka grave baaffiche yo baaffiche yo te teka babillet ya 21 000 place ndenge fali atekaki ya Bercy c'est tout tondimi yo mbala moko voilà tembeza te bloqué wana bazoka bloqué wana eza ezomema biso na martyr kaka te emema biso mpe na Bercy na double Bercy faut retenir omoni baartiste nyonso ya mboka oyo Congo kobanda nanga Butalikazo okebena na Kofi Nio Kalongo Werason Jimé Blaise Bula Adolphe Dominguezi Marie Paul Emile Elias Rajakula Kufa Jolino Kiezowa Lofombo Chimita El Diego tous les artistes congolais. Bakoti ça revient dans la bitura ba il fallait mettre double Bercy avant faire l'année vendredi samedi. Ce qu'on dit allons-y. Allons-y voilà ba OK double Bercy. Martyr les a des passages donc ba ça la tremplin tout Bercy. Merci Mbouta. Merci te Ken Pela. Koki vous me le côté Ken Pela. Après ça fait Mbouta dit Ken na tuna question de na manique mais pesa nga Mbouta. Ah gaye makambo yo. Ah na sali nini. Mbouta. Oui. Tomoni moi morceau moi d'aller au tambour à internet. Kofi Olomide qui face à la presse. Pas tu refais tuna question mo boy. Attends à check combo ya fali. Kofi Olomide a beaucoup question à Télémi. En tout cas, zongi mabe, tu mon pépé fort. Mabe na nini pour Kofi ata batami na kata tono ba yebi fala les gars chez. Fali bata batami na kata tono ba yebi ka bandaka na talent latent na denga disque. Après Kofi ake voyer papa Kofi na tentative carrière de mati. On ne peut pas effacer l'histoire, papa. Batu bana ba na sentiment ba comme ça ma polémique pour ma fallait soir à baro. Kofi yebi ka père a fali ata bo mati bo kiti. A présenter na Bercy. Na l'an 2000 à Bena Ebena, il est là Fali pas Bibi a démontré Bercy Ningane Boukani concert peut vider dans la vidéo là. Donc Fali n'a rien dit du mal et fait absorber confiance on est obligé que ce retourner ma Fali car il faut répondre ba contrat très bien ba contrat je suis désolé ba comment mutu na cop na reconnaissance aussi de mon Fali n'a plus de 100 ou 120 émissions à ça reconnaissant que Kofi c'est son père, c'est lui le boss, c'est lui qui l'a fabriqué et Ebani à ça les là on a 120 émissions ce soit ça les émissions Borogal à sauter les gars rapidement il y a faut besoin de carré ba kraga les bois dans Sidi Congolais papa babo ça la histoire très bien fallait abanda ba profiter fallait abanda na talent latent et on va pas Léo abanda pas dit que on a boire album na yayo Vesipa après boire pas Butalikazo dans position de tir bande koto weliri au seul way face pour le bagay pas ouais regarder c'est le abiba non merci Mbouta ouais autour de la question bien fallait dire que la rappel non ça tout est dans une explicité kaka Pepe Kale asalaka ba disque na VV vers qui se vient absolument qui a mwangana mais okolobaka ate maramo que no Pepe Kale empire bakuba ne mutu asala makamna empire non azala na passé na ye ayemba pe na VV après basali empire na bango asali wa kosala vina biso Rambo pe ayemba pe na ba ve beaucoup ba Bercy ayemba pe na ba bisa viva trop ayemba pe na ba asala pe biloko trop avant quartier la terre avant yé qui est bon il y a professionnel auto yebele wana de Mututu a passé na ye Mututu pas en présent na ye donc présent il fallait sa carrière solo à mettre double Bercy caractère on mettre martyr le 29 octobre où déjà on ça la plaît au signal aux gens parce qu'on ça la maman na plaît na besoin ya batu le 30 octobre mais ba zongi la ba ça buto kosangi bon ça la maman na plaît aux hommes kutu kana oli ba tchana teka ticket jour oui oui
Oui. j'aime. Oui. Merci de Silisi. Quel pénazon micro. Voilà, donc, Kofi Azane obligé, ce balobi Fali. Balabo est pas bandit. Vous savez, non, il s'en fout. Il est déjà le papa de Fali. Fali pas obligé, ce match-là, micro, Kofi l'obligé, nanana, Balabo bandit, Kofi, il en a assez. Bon, il est bien, on a habité, Balabo, c'est son fils. Et Taliba Tourandi. Merci Mbouta. Donc, faux débat. On peut me au moins souka après ça la peine bien batala qui John batala qui depuis Sidaf na Anisi tout l'américaine. On a 32 babanga. Bah to comme na souka na sengara ba vie na sa musique bolongola ga mutema en wana ke ba petit ba comme appel na niveau na binoté. Bon vivre à l'aise disela Mbouta pardon na silisa. Senga ba bazala ga na en. Na lo ba point de vue na Mbouta. Na sengara ba vie bo comprendre. Moto asalaka, moto ayebaka parcours ya chaque moto ezaka nzambi. Okobimisa moto, mais on nzamba bombi kacha moto ana yo yebite. Je pense vient na Kofi Olomide, et ça na moment moko pe ozalaki parolier pe ya Papa Wemba. Mais na musique, osali pe makambo ebele koleka mso Papa Wemba. Très bien. Ndenge moko pe fali abimi na maboko na yo. Fali pe osala pe makambo koleka yo. Donc merci vraiment na suki wana merci. Alors merci na Sandra Schengen na Lydie Schengen et Papa Paul Musongela mokonza Colmar na pesi bino mbote. Papa Wemba ekotanga te. Ekotanga te bye. Totoya mjour mususu en tout cas. Hier vraiment lenga ba bon séjour toujours na Kinshasa. Eric Mukweso PDG Eric Mukweso na maison Ephraim nyo na pesi bino mbote. Babi bongusanda kuna ona maison Ephraim pas PDG. Mais Eric Mukweso débat tiko kotanga na ba débat fait beaucoup le débat. En tout cas fils à papa Blaise Mbouko extraterrestre na pesi mbote. Babi signer les asemoko signer na biso événement. Fils à papa Blaise Mbouko na pesi mbote. Freddy Movadi monsieur le professeur des universités na pesi mbote pe Pachiche Kolo de bachelor na Chicago Cédric Liliam Wemanko la bière internationale Pablo Kitamba la maison Kitams binyo so botala ki biso mbotali kasu. En tout cas, avait beaucoup le père à son âme, on a coulé tout. Il y a tous pépélé en métaux, le vieux dans la beauté, ma maman, Emily Nzemba. Quand si on t'a mis l'amba, tu vois, on fait beaucoup. Avec Claude et Tembe. Papa, fais-moi ma tête aussi, viens là en soute. Non, viens à ce Rambo, grand prêtre, tu peux se m'emboter, tu peux se père à son âme, fait beaucoup. Grand prêtre. Non, viens à Bisso. Merci Mbouta. Nga lobeli par rapport ya fait beaucoup la vada et Kofi Alegage na succès car na lobi na ndenga faute. Ba événement kala fait beaucoup peut-être à sala ba tourner à danger ko le ga Kofi beta ba album à danger mais avant venda dae ce qui fait azala na mutema mabe na succès à Kofi. Yango nga bo mais via azala mo na normal. Donc merci. Papa Firmin matoto ya l'autre souki pena a na mama. Oui, ça la rend bien comme on a na Congo que non. Vu beaucoup maintenant Wycliffe Jean alors les gars na TV américain au singe featuring qu'on travaille dans la maison comme Real World Peter Gabriel. Donc merci à Osé Moukoul qui était derrière la caméra. Merci à César Macon Gimbi. Merci à Whisky qui est à la régie finale. Bon s'abonner massivement dans le site. Personne ne m'a dit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.